Baino, ils ont émission Oyo et la Xarabino toujours ma valeur et Moindo. Si vous les remarquez, Bozomo Nangai Namfumu Makese, Makese Africa, Yende Nzamba Baino. Te présenter les choses parce que tous ces gens-là qui nous suivent sur www.botest TV, donc na YouTube Botest TV, pour comprendre que non, na yameli bino bomo fumu Makese Africa, mwana naïe. Donc ngana mwana fumu Makese Africa, donc c'est lui le sauveur, il y a rien à discuter, il y a rien à dire. Donc Boulonga Bayindo émission Oyo rôle nango eza ko l'examino ma valeur, il y a Motomouino. Alors la personne qui met place sur l'exception va valer en haut les enfants Mouloulou Makese Africa. Nakolobise Bengite parce que Mfumu a l'obaki déjà Mengabini, bon mon anabelili. Je pense que je suis avec sur le Tamboué. C'est avec lui que vous découvrez Makambo Belé où il est qui le nom à Esnaf Yamasina. Mfumu Bana va réclamer partout dans le monde 2018 pour le gars qui est le côté. Silence on a pour l'année. Merci Tata journaliste. Sur sa déclaration que 2018 nous avons l'obité, nous avons silence. Yambu, nous avons un kanda ya mabele. Ah bon? Oya biso bayindu. Biso mo bankolo mabele tozo koyebila yango te. Mais koya kotala bato ko betla yango to lo mabele mais et puis c'est miselo bazali ko sala ezali ko pesa kanda mingi. Eza yango te. Ceux qui volandeli ngate zali silencer mikolo yu la vandi bino pe boye ko temisa ngai sabi ko lo bake mutumwindo alamuka mutumwindo aniyeba Motomundo ayeba ete yambo mundela ko mabele uyo aya okuta motomundo na kati ya bonzambe pia aya okuta motomundo na kati ya bomengo nyonso oyo tozali komona bajama kuivre tete eza teke za bapesaki mindele oya bango pe eza ya bango onza bapesaki bango oya biso etali nde biso ya solo tata soki mwana nga olobi ke papa 2018 donc sombi silence dans le bâtiment. Oya kotala nanu bino nanu bana botangi oyo nazo kotalisa bino le kambozo fungama te kanda na ngai yango wana. Mathieu Dominique Gogo. Mercredi nazalaki na litonga na comprendre kanda nao. Nazalaki na litonga olobelaki makambo mabele. Normalement ndenge olobaki nzambe apesi bango kuna basaka kana bibale basaka na ibale surtout sans souvenir mais biso nzamba pesu so mabele mais ngana metu na question nzamba pesu so mabele ngo mais mabele ngo to sala ngo lokote siko to mo pesi bango kuna mai omona teke bango kuna ba bénéficier biso awa na mabele te o bénéficier te ceux qui bazali ko bénéficier ezali rêve nano ya biso bayindo pour les loyo ceux qui aujourd'hui analyser la colonisation de Oyaboyeba et si quand Mindele va donc bénéficier. Ce Mindele va donc bénéficier dans ma belle nabuso. Toujours pour bosser na été tant bakoti kokot na bango de koka pe tipo Oyaboza motomundo et loko ya pamba ko benga ye nègre soit makat les loyo kaka ye mundele aya ko la biso nan bonzambe oyo bango ba parpiller mbo mobimba ke ezali bonzambe tala souffrance o tozana ngo ceux qui lelo yo bango badana état ya mai biso tozana état ya mabele basaka pembe ba tant oui basali mbeba basalaki koko na bango ya yambo nde sika nini akindi ko kutana Satan tanga kutana Satan nzambe na bango El Jova de atunaki tetu kusaba bengi nzamba banzamba ame opeshi ngai bato tosala bango mwa ata modai te kino peli biso biloko nyonso ya mabe ezate mais nazo komona bato nso bakote biso awa bato pe bato ni ngoto sangai te bato ni ngoto soti lana sengi olongola bato badana makanche mabe opetanga bato mususu makanche malamu Talatina, oyo bango bayoko bana mabele oya biso tasolo
moto ya yambo oyo akita kuna epa na bango na sud oyo ntango kelebe bakizaki Moïse ayepa na biso eza papa mbango ya biso bato moto tata mbango te Moïse nzambe na bango akitisi bango na akitisi na ti abikita tala bandeko no basili kubunga bato koyeba ngai te oyo nyonso azali kosalira yango te ya solo tata eza na kati ya Biblia mpona Biblia balobi boye te nzambe azala moko mais soki nzambe azala moko na Biblia epai ya Yesu tozomona ala azali Israel azali baza na kati mabe na biso elimu Jehova mpe oyo baye kovandela lelo aya kobesa na belo ya biso azali mpe nzambe mpona epa na bango papa journaliste tala mabele epa na biso eza na bomengo tala mai epa na bango baza na eta ya moke a partir ya mbeba oyo basalaka ya koya Moïse koya koyebisa bango ke bino bandeko na ngo basili kobunga bobungisi boko mpe bonzambe na biso bandikelaki Moïse te ntango molai moto aya kokita mibale babengi ye Beleni Nzoveni Emmanuel mais na Biblia ezalaka te etake deuxième sauveur alobi na mokili ya sud loposo pembe ye bandeko na ngai Moïse aye boyokili ete ngai mpe na ye teki na mwa lelo deuxième sauveur bayebi ete so otuni moto ya Biblia ayebi deuxième sauveur na bango te mais yo oyebi ye ndenge ngai etake naza mokitano ya nzambe azokomanifeste azokotalisa ngai nde ya esika nayeba eke ya solo eza ndenge wana mpe ndenge ezali sikoyo mfumu mingi bolobelaka kaka Yesu Kristo azali mokitano baye nano silisite nasilisaki moto na note ok solo tala esika nini oyo nzambe na bango ntango amonike mabe eleki mingi asengaki na 10% nzambe ki salenga mokili mosusu kaka bino na Biblia bolobi nini nzambe abongo mokili na ntango ya Sodome na Gomora abomaki mokili wana amonaki nini abomaki mokili mpo amona mabe elekaki bazokotosa yo te loposo pembe ya bamindele nde abomaki aya kosala mokili mosusu oyo Noa akwataka bato na kati ya masuwa nzambe alobeli nazoboma mokili bazoboma mokili Noa abeta ntango Noa abetaka ntango oyo bandimelaki ka Noa nzambe ntango aye asengai rapport epa Noa apesa ngai motango ya bato osalemaka maswa eza na Biblia alobeke bato mwambe nzambe na bango nzoka akamwaki ade bato nyonso na kati ya eropo kaka bato mwambe azwa bato tia bango na kati ya masuwa nde Noa azwaka bato na tia bango na kati ya masuwa adi nazoboma mokili po bezali ya bato oyo eza ya mabe mwanda mabato oyo ozwi ya malamu oyo bakona maswa na komultiplie bino nde bokosala mokili na bino ya solo tala nzambe ntango asilikaki kuna na mokili ya sud esika nini oyo akitaki mai ya moto mai wana te na mapata mbila eloko moko ezalaki te mpo mai ezotambola ya moto ntango nzambe amoni te ya solo biloko nyonso ebeli tuso biloko akala eza so na ntina akitisaki mai maswa esemaki ntango maswa esemi nde Noa abimaki na bato wana mayaya komultiplie tala lelo oyo bango baza na mai ya mingi me mabele te biso leso toza na mabele nano te nzambe apesa biso etumbu te na mabele na biso soki nzambe apesaki etumbu na ntango ya Sodome na Gomora apesa abomaki mokili bongo biso bayimbi mpo bato oyo asali bato ya sika oyo bazala na bamoyen oyo bazala na tokolobake bainvention bazokosala bongo biso na kati ya Biblia mpo eza efana bakokona yo moto olobi te Biblia eza mokanda nzambe mais Biblia eza mokanda nzambe epa na bango obi epa na biso yo ndimike ya solo Biblia eza mokanda nzambe mpo bozodora yango yo siko oza nzambe yo babengi awa balobi te tata molungu makisi Afrika aza nzambe ya Afrika eske Biblia ezali mokanda ya nzambe ya solo yango wana ezali koyebisa yo kokanga tataki mbangu maloba ya yango oyo aloba ete Biblia oyo boye nango mikoloko yayo ekokoma makasi ya kwanga obe ekokoma papier ya toilette abebe besoin na pe na église mercredi
otuna pe est-ce que parce c'est biso kuna terre oloba ke est-ce que bana isina fokenda kana ba papa bible wa ba bible na baso kisipe na toilette pe yo pour encourager mais ya koyeba ete basali pa papier o papa trop que na toilette ba yo ko sa biso ke damu kana nzambe papa livre sacré et koko betla mbula te mais komona ngona balabala komona ngona fulu okomona mwana moke ya 17 ans saki ya 12 ans bien ya 7 ans yena biblia na maboko yo ndime réel ke ya solo azu kosala bongambe ayebi yango o te livre sacré daka mutanda oyo mutako osima na maboko te ezaka na mutu moko oyo asimbaka pete yango bibe mais tala biblia partout ko toza pe na Coran toza pe na prière. Mais est-ce que ça la bonne nini otindi bana no bakinde na bible na wese omona te ko respecter pe yo mutu mwindo lukaka respect mais omona te ko respecter pe baninga te nasali yango mpona moto mwindo ayeba ete eza mokanda nzambe te alanda likambo ate mbango eza mokanda nzambe te papa na poso te ngai nde ndenge natelemi nazobetela tolu nzambe alobeli ngai abi pata mokanda wana eza mokanda nzambe te yango nde ezokomema bino na bapasi oyo nyonso yebisa ngai nzambe alobeli ngai posonga na osala bon message nini okopesa pa bana no bayindo baolanda partout na monde mpona oyo surtout bangunza oyo bazosalisa une fois na oleka na nzela namoni kote batie foto ya jésus christ amona na tele batie foto kuna batie foto ya kimbangu ye moko paster na katikati ya biboya omona miracle ya kimbangu na yesu kristo nini okoyebisa na bana na baosala confusion bongo papa nyonso wana ezali colonisation oyebi te biso nyonso na ngai oyo nazoloba te koya komona likambo oyo nzambe oya komanifeste na kati na nzoto na ngai tobotami na kati ya tokoloba te ya colonisation oyo mindele baya kokolonize bakoko na biso batata na biso tie biso mpe tokobotama te kino bino mpe boza na kati ya colonisation ya solo papa ezaka motuna bon etaki oza mwana ye kimbangu soki babomelaki ye mpona biblia e mpona nini bato nyonso bazosimba biblia babomaka bango te wana koyebisa te kozwa kombo tembango ozokaa negise parce ndenge tozomona bafoto lelo eza na so bamixel so nini bobengaka okamata foto mosusu oyo bambi mais yo otelemi na kombo wana me oyebeli moto wana te tala susi oyo naza na yango yo moto mwindo mpona moto mwindo ete totika nani bisalasala wana kozwa nani kombo tembango na ndenge leje te yo osimi biblia donc ozotanga tembango réellement soki babomaki tembango mpona biblia il faut baboma bato nyonso basimi biblia parce que eza mokana nzambe te omoni teke eza yango te eloko esalenga mpasi dernièrement natunaki mpe bano libanda permete nga natanga kombo ya moto yango mokusu aleki alobi ke soki président kabila alongwe na mboka baprofesseur mfumoki mbangu ebeyebi sikoyo yo nzambe yo chef spirituel nini okorépondre parce que bana bakomi na confusion yo oza journaliste okoza na ntango te kobenga nkusu na ngai tokanda esika moko na mwa ngonga moke kaka ngai namona nkusu amona ngai mpo ngai napambola nkusu ekokoza na ba 90 ba 98 99 nkusu aya na bandalemba me na epe yango oyo na motu ya nkusu alobiki yimbelulu yalo nkusu ayebi mpe likambo kimbango te abo nkusu ata moke te donk aza ata na fond te koyebaki mbango na fond nango aza te siko yo oza nzambe nakosilikisa yo te me motuna nange ezali ntango alobi ke te okozala mpe na kanda parce que nzela olanda ozosakrifie ki bomoto na yo mobimba me moto osalisa moje eza mpe mabe mpona yo moto mpona bato mpe bacomprendre siko ntango alobi ke soki président kabila alongwe mokonzi ya mboka baprofesseur furuki mbangu ebebi yo koloba nini tata journaliste nkusu ayebi bonzambe te nkusu aza na bilobaloba do bato mingi balingaka bato ya lokuta moto aza na lokuta ye wana nde baepolaka moto aza na verité baepolaka ye te soki biyetaka nde wana mbe baepolaka bimbango
mais kimbango bato bepole te mpona nini azali na vérité. Alors moto oyo ataka yo basimbaka mingi lokuta na makambo mabe eza mingi ye wana nde babengaka malamu. Mais tala ndeba oyo tozali kosala mpo na nkusu na qualifie te na boyi ye te mais nkusu mpo na bonzambe oyo nkusu ayeba ata eloko moko te mpo ngai na pambula ye epe yango oyo na monoko na ye soki ata conscient ayebi te ya solo papa molunda atianga mbeli mpe bimisa maloba ke imbelulu ya wana mpo na nkusu nde motuli ngai mpuna te parce que wana eza likambo mosusu ye aza soki aza pembeni na président. Bon ngai nazali ape naza to mpona président mpo moto adokama biso président nde wana te biso nyonso moto adokama biso na président mais mangoma mosusu président ayebi yango te ezali anakati mangoma mosusu ezali anakati parce lokola ngai nana abenga ngai te po tosolo yase asabe ngai aobengo kaka aobenga soutien akobengo kaka akobengo du soutien nina kota politique mais te na tiki nana politicien te mais yeba ke mindele balobi boye ke yo moto oyo osala bonzambe osala politique te mais so oke na kakobola okende okuta sango aza kuna bo sango wana kuna kende osali so basango finalement basango bapaster basala yo nini basala yo vraiment nini basala yo vraiment nini basalanga nini mi lukuta soki ezali na kati lelo tozoluka nini tobika tozala malamu mabeli na biso nzanga na biso jama cuivre ete mbisi eza nde wana te me biloko wana toyebi kosala yango te mais soki lukuta ezali tokoloba nini mindele bato baye na systeme wana te nyonso ozosala nzambe kosala politike te mais oya kotala paster oyo bazobenga paster ye na biblia me aza na gouvernement soki oyebisanga nini mais na kimbango senga tei ke tala nzela eza boyeboye ezala nzela bosembo kimbango akoti na politike boboma ye bongo kaka moto oyo asimbaka biblia ye nde akokota na politike donc biso bato totangi kimbango original tokota na politike te nasepela ntango olobaka biso kimbango original siko nina tuna kutuna mongo ka kimbango namonaka bafoto etambola ya mfumu kimbango mosusu alata sac mosusu alata bilamba ya verbe est ce que bilamba wana mfumu kimbango alata eza na signification nango mais yoza vivant etate journaliste makambo okoke na nkamba te bafonga cercle ya tata kimbango omona elonga tata kimbango mpo kozala réalité namoni kimbango est ce que cercle nezalaka kuna eza kuna na nkamba eza na nkamba natuni soki kimbango cercle neza na nkamba kuna yo bata biblia nyonso oyo kimbango eza na nkamba mais une fois na solano oyebisanga azalaka kuna te mais soki ngai nayebi soki azalaka kuna te ndenge oyo ngai nasili kotena bonzambe ya kimbango etaki kimbango original na olobaki kimbango eza na nkamba te mais yo na biblia ozope kimbango eza na nkamba réellement ya kimbango mpenza babomelaki ye mpo akumisaki jeki na yango mpe na motuna bon mfumu olobi so mingi te nini okopesa comme bon naina tuna question mona tuna pe mwana libanda kuna lelo tokomona bato ebele baobima na kumba kimbango mais yo précisa koloba biso toza kimbango original mais kaka bano peut-être balandaka mpe mfumu olunu makesi afrika oti olobango ata olobaki awa olobama mosusu libanda oki olobama mosusu mais awa comme exemple mwana esnaf ayebi bavaler mpe bokitano ya mfumu kimbango maza motema mabe aza brutal ayebi donc ayebi kokobebisana image ya bato moye nakate maloba te kina mwa lelo lobaki oyo baza na kati ya esnaf lobaki oyo baza na ngai mais oyo nyonso batikali papa baza na kati ya christianisme nano donc alati foto kimbango me ayebi kimbango te aza na mangomba oyo tobotami biso nyonso ya christianisme bon moto ndenge wana soki azokofinga yo olobaki aza moto ya kimbango po kimbango aza kofinga te
mafinga wana nyonso eutile wapi euti epai mindele oyo baye kokonze biso yango nde elati me lelo oyo mpona lokumu ya Kimbangu azalaki mobikisi moto nyonso akolinga alata makaro ya Kimbangu alata foto ya Kimbangu azala pabo foto ya Kimbangu na kati orke eza yango te wana eza baprécise na oyesa yo boyeki ntango ya Kimbangu ekoki mabelo eza ya Kimbangu mpona ni biso bato mwindo tozalaka na recherche te ya koloba ke non eloko oyo lokola tozosala boye malamu tosala yango bokoki mpo tozala na bolamu malamu koboma soki obomi wana nde osepeli mais jamais olanda likambo na suka oyeba réalité ya likambo wana oyo nyonso bato olata makaro oyo tozomona bato kozokumisa Kimbangu baza balimbanisi te d'abord biso mpe toza balimbanisi te biso nde tozali bakimbangu mpo Kimbangu eza eloko mosusu kembangisi ezali oyo ya ngenda oyo basimisa tous na Biblia alors wana nde likambo na koyebiso bango nyonso wana papa lokola mikolo ya mike ezali mpona likambo ezali te ata moke papa moto akosa yo te oyo aza kolata foto ya Kimbangu soki alingi ayeba Kimbangu original alanda mwana esnafe aza na macaron ye nde azali mosanto lelo oyo ya kotalisa mingi bazali awa batika nyonso bandela mabe bandila oyo zoko ezala ndenge wana bakota na kati esina bandimake ya solo tomoni nzambe mais nyonso botikala wana ezala yo moko tolobota na kati monyeso bazoza na Biblia fumu atakenga lisusu bon nakorépondre te na oyo olobi na ngai po motuna yanga baréponse ya yo nalingi nalobaka boye fumu nabiki otake ngai mabe eza bakoko na biso po balakisa biso nzela te bokoselaka mondele makambo siko natunaka na mituna question est-ce que bakoko ngo banga bayuma balata bakuluna te seri wana bakuluna ta mindela ngo bakoba nani bakuluna ta mindele wana o bakobungisa kibomoto na biso mais yawe papa mondela daya zaki kuluna mondela daya kuluna ye Biblia awa na mabenga biso nana kelaka yango nana saka Biblia c'est mondele mutai na Biblia nde wana te eloko na kama na kati ya Biblia ata moto mwindo te azala te yo kokoma kuna te na tuna ke o asali Biblia na bango basali Biblia bayeli biso awa mais na kati ya Biblia kuna wakendo kuta kuna moto mwindo azali te ba misato nyonso mindele eza ndi wana te so bakoko na biso basalaki wapi se révolter bakoko na biso koloba teke batawa pipo basa révolter na ndingi bokuna na sidi basalaki ba révolte biso awa ndenge bozomona badescenda bazoya kokita bazoya tata Kimbangu tata mpade tata mululu donc toza bato toyosala ba révolte wana esengeli moto mwindo aza na conscience ya koyeba mpe ya kolandela likambo ya ye ozomona yango yoza na kanda voilà bon siko towoli vote sundini tobuma po bondima mais oyo tozote na bonzambe moye bondima eza te moye bandima eza te vraiment moye bandima eza te soki bakondima te bon tozamilaka oyo ezalaki na bana Israel mpe na Afrique ezali nani salama te mais kosalemaka natumboli kanda na yo mais nakanisi osilikela bato nyonso bakondimela yo te bato oyo bakondimela ngai te banda kala Kimbangu bandimela ngai te moye mpe bandimela ngai eza te pour vérité jamais motu akoko kozala ke non tosalela yango et puis na durée ya colonisation jamais eza pasi nde nzambe amanifeste asala nde na boye na Afrique ndenge tosili kobeba eza pasi mpo moto andimela likambo ya Kimbangu façon fumu kala mingi te tokata émission na yo mais ndenge naloba boye sikoyo so na comprendre réponse na yo ndenge olobi mwana Kimbangu donc faut se confort soit plutôt faut se comporter na ndenge moko ya malamu na kati ya snaf donc bosko moto aboya katata mpadi yo sala nini tata mpadi eloko te parce que Kimbangu baboya ka ile so deuxième sauveur baboya so yo troisième talaka so deuxième sauveur so baboya yo troisième sauveur élection no izala ndenge oboya wana ndani c'est ndenge pe yo pe ozovanga ozoboya na yebise ozana Biblia ozoboya papa tenga ite ngana boyango te oboyango te remercie pour la réponse na yo ya solo papa tata Kimbangu
baboyaki tata mpati baboyi mama njinga baboyi mama kimpakut batumbiye ka na Afrique na Monseigneur Bernardo batumye na mo yo tuninga kesho bafingi kimbango mpadi pana yo epana ngai ekosala nga pasi mpo namoni mpadi na bakongo na mboka Somantela namoni mindele baye balobili mpadi ke tolande étoile tokataki étoile oyo eza ya mangomba oyo ya biso ayezo mindele me te omona étoile epana yo tondimike ya solo bino bato mwindu bodana bonzabe na bino olandika bien talana biso toza sur place bato bazalaki wana me ndinga ezalaki wana nyonso oyo bayaki koyoka mpe komona na siko bandima mpe bampate te bandima mpe bampate me mindele balobi vérité bafoto ezali papa ezali teke ya koloba bie bakende kodekore te foto ezali so okena Somantela otuni bakoyebisa yo me teki na mwa lelo Somantela bandima te mpo na nini papa eloko oyo batiane mituna biso ya na kombo ya nyonso eza eloko moke te mpona précise mwa malamu nga awa ti tosala émission na répondre na motuna no moko te po mituna eza nga baréponse eza yo une fois obi mikolo oyo eloko esala confiance na comprendre te okomi na confiance mo bana basango bakomoya koconfesse mpa nao bamoya na banzambala oko répondre biso question na lombango mpo minute na biso ngi koma na suka ikomi dia na suka basango bakomoya kotikelo banzambala voa même kuto sango akufi yoko moliana basango mfumu mais c'est une vérité dans les pas na ngai te pone sango ko otika nzambala c'est bango batana kata bundindo bunzambe mais lelo yo sango alobaki bango bataki na bible ke mutaka sango akoko kubota te mutasa za sango akokota na mwana te lelo basango bazoko bala yo lelo basango wana bazoko bala ni po lelo basango so bazoko tika banzambala bamoni vérité ke kuna likambo te po montambe zanga na kata biblia te oyo bawe yo kosa bato te bongo biblia yango na tuna kayote umuni ke lukuta za makasi basango bake bamoni ke wona mama makango lukuta oyo balingi lukuta bango na ndi na sikoyo batikala kuna me o baboyi ke biso tolingi lukuta te bango na bazo ya na kata sina matondo mingi mfumu eloko ni message ni okopesa epa ya bana no na mokili mobimba pona esnaf pona yo pe pona mokitano o ba ondimela no tu papa to sengi pona loposo moyindo pona motonyo te pona mondele te to sengi loposo moyindo nde efungwama koyeba eloko oyo colonisation soki ayebi colonisation nde akoyebi la bonzambe mais lelo ke ya telemi kaka biso tozwa indépendant toza mais ye na biblia eza eloko oyo ya jambo oyo bayebi kokolonize biso yo kofaire sofili biso yango nalobi na moto mundu nyonso atika nanu oyo nyonso kodistraire na bangomba wana toya baya kokota baya koyoka mpo ke tokende mais soki te mpe nzambe mpe azala na ntango oyo ye asalaka makambo na ye na ndenge na ye na konzambe matondo mingi mfumu je pense que botolanda mfumu londo makesi afrika asoyo na biso bosingaki na 2018 bolobai ke non aoloba te bon aobi aza na kanda aza vraiment na kanda ya mabele na biso donc on a besoin vraiment que to récupérer mabele na biso to jouer nango lelo ekoma kaka aide kaka biso aide kaka na Afrique mais babi ke koko mundu makesi Afrika telemi pona Afrique mobimba donc yo mwana oyo oza na kati snaf te selon fumu soko oza na kati snaf te oza na bobungi en plus be botika kosalela komba mfumu kimbango mais bozo changer ba comportement te bongo tambola conformément te je pense que beaucoup tala kita lelo ndenge leki mais kuna pe babengi sa biso pete so inga na bengi banana kama na mfumu ata so na bengi munza moko bakimanga kana compagnie ka pete donc mfumu pasengi pesi ya ndeba on peut tokosala ngo pe lisusu ngana katikati yo mupanzi mfumu pe mupanzi to sololi parce qu'on a besoin ya koyeba vérité yo mwana kimbango oza na intérêt moko to finga munde kono moyindo parce que tozaye loposo moko tozali bana ya tata moko donc nous devons nous respecter avant mutali banda ya respecter biso et monsieur komi na suka bola muka bayindo bakoya bakoloba monsieur komi na suka je pense que mama Kongo yo linano tena tanga Kongo na fumu lundu makese yeyo sauveur na yo yeyo olobaki mama Kongo kuna na Londres koko matiki ya tomonwa nazobwa kaka bana bilaka oyo
bazalaka bien na mfumu na ngai o ba respecter pe ba principe ya mfumu kimbango koko matiki na tongonwa mama Kongo na Londres yo natanga kombo na ote mama Lumeya mama Litimba mama Sandre Bayekula boze mbele mfumu pe azali sauveur na bino azali wana donc azali pe mutu bokanisaka pe mfumu. On ne peut pas toujours fonctionner. Tokoki fonctionner te, tokoko fonctionner te. Fuma ko yate po alobake no mwana pesa ngabo, mwana sala bo parce que ba pekisa yi. Mais yo bisiko sali. A toza sko na masina. Litonga mususu ngana ko découvrir banga bosona awa. Ezo senga pe construction. Alors tabo zali pe na balitonga mususu. Bando pesa badimbo, bando pesa bo, bando sala bo. Pourquoi pas pe bokanisa pe mfumu na bino po mapambo lyo apesa ka bino isala mela pe bino. Alors yeto vandise na kiti poto sopela kaye nyonso obiso tozanango ya ata ya mingi te mekanisa parce que azali fumu na bino ado panzo mfumu Kongo mwana mfumu kimbango donc yoko nozali to peso pe mote ya mingi merci mingi na maloba na yo na sengi mwana lokoso mwindu nyonso amiyeba pe afungwama amiyeba ke mabilo za ngai bomengo jama couvre te nyonso za ngai mutu mwindo melelo mindeli bazo salela ka mondele yo ayo kolonize yo afindi yo negre même mondele yo ayeli yo bible oyo zo kumisa ote eza yango te so ngembanga kufaki yo mwana lokoso mwindo akufula ipo aboya ka biblia ne sekani basimisaka ba papa jange na biblia na maboko na kati ya biblia komwa Yesu na sengi na mwana lokoso mwindo nyonso tomeyeba kimbango ayaki pamba te kimbango ayaki na makambo kasi na verite oyo azangi nango tala oyo mindele basali botala bino moko aza moto mwindo me mabe nini oyo asalaki mpo akoma na nivo wana yango nasengi epai na bino nyonso boya oyo kimbango atekaki eza epai na ngai natalisa bino mpe toke na bilaka soki te oyo boloba ye kuna na sud ke ya solo bilaka ezali bana Israel akokutana makambo biso pe tokutana ngo mpo na 60 mindele bayaka na biblia bandimaki te ke biso tokoko ozala bo mindele bakimaka biblia etikalaka nyonso wana ezali mpo na souffrance ya moto mwindo eza recherche ya moto mwindo nzambe ayebi yango mpe nzambe aza koconfirme moto mwindo nyonso arepublie ayeba bonzambe na ye mpo tozala honnête soki ndenge wana te bana Israel pe bakomaki na pasi ayepa na biso pasi oyo tozota yango ezaka ya bobungi oyo tobungi bokoko na biso na bonzambe matondo mingi koko emission seye na maloba ya mfumu Mulundu Makese Africa ado panzo mfumu Kongo continue toujours kosala parce que c'est grâce à vous lelo nowe mwana na yo ntantu azo continue toujours kopumbwe nde na kati ya chaîne obo testimile bomona kaka mfumu Mulundu Makese donc na pesi bino mbote partout bozali mwana nyonso mfumu kimbango oyo ana besoin mfumu numéro na biso no bocontacter bobanga te bokoswa na mfumu soki bomonenga bopesa merci epai ya Shiso Tambwe na réalisation ya Denis Bwene tomonani